Alors, merci journaliste du peuple John Kabamba. Ndingo salinga surprise oye nandaku na moment oyo batunyosto ba abandonné biso mais yo oye penza na surprise wana oye kotala biso oye ko vérifier vraiment ba source sûre naza nandaku des aboyés dans quelques jours en tout cas makambu et kobima des journaliste du peuple au naebi ke okozala wana pona biso pe o landela ba procédure nyonso naebi ke oza mutu moko très fiable. Non, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je pense que non ndenge toluka osa musala na ndenge ya kimia. Je crois que le dossier à Eliane na Moïse Mbiye le kaika boy. Ebela batu balobaki dossier Katami famille Eliane bazwi mbongo baza na États-Unis d'Amérique. Bandeko nanga toza na Eliane awa. Tozo kaye moko mbote. Mbote. Voilà, bonne santé. Naza bien et bongo yo. Ouais, ça va bien. Voilà, mais quand on kobete ya biso a toza dans les États-Unis toza. Toza na Kinshasa. Nanda kuna biso moko bokoki komona na bandota la télévision na silisi pe na recevoir yo awa donc nga moko makam nazo kezo pesanga kanda nazo sepela nango ata mukite la preuve bilamba ko totandi yangwana balcon pe ezali bokoki monta na nde ba mitu kezoleka nde to parquet mitu kalibanda donc makam nyonso nazo kakena ke États-Unis bablo mona yoki wana en tout cas eza mensonge sur mensonge nga naza awa d'ailleurs dans quelques jours na koloba makam moko bozala juste connecté. Très bien. Mais aux alliés mes numéros na peso les kate voilà pourquoi batunyo surtout balobi que aux États-Unis parce que numéro ezoleka te. Numéro nanga ezoleka on a communiqué kilobi na Instagram pour na bato baza na ba compte Instagram eza 0900 33 33 77 nasuka numéro nanga ezoleka. Et alors voilà naza na Kinshasa so boningi boza ba information numéro na dicté yangwana bokoki ko contacter à partir ya wana. Voilà, c'est que Yomoko Zoloba avec précision que dossier ya Moïse Mbiye ezali nanu en cours nanu silate nanu pe justice à lobali lobati. Eza toujours en cours nanu kutu justice et katilika moelo comment côté koloba ke biso tozui to négocier to voyager na ke États-Unis en tout cas franchement ezolekelanga naomi tuna so basela kiango heure nini nangonga nini ponga moko na yebe lo côté donc justice eza toujours en cours tozo continuer na makambo wana tina suka na ba avocat non to changer ba avocat d'ailleurs to sala qui déjà réquisition ya ba avocat to changer déjà ba avocat depuis hier donc wana nazana ba avocat esika bon mona bango pe dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci John. Alors, merci journaliste du peuple John Kabamba. Ndingo salinga surprise oye nandaku na moment oyo batunyosto ba abandonné biso mais yo oye penza na surprise wana oye kotala biso oye ko vérifier vraiment ba source sûre naza nandaku des aboyés dans quelques jours en tout cas makambu et kobima des journaliste du peuple au naebi ke okozala wana pona biso pe o landela ba procédure nyonso naebi ke oza mutu moko très fiable. Non, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je pense que non ndenge toluka osa musala na ndenge ya kimia. Je crois que le dossier à Eliane na Moïse Mbiye le kaika boy. Ebela batu balobaki dossier Katami famille Eliane bazwi mbongo baza na États-Unis d'Amérique. Bandeko nanga toza na Eliane awa. Tozo kaye moko mbote. Mbote. Voilà, bonne santé. Naza bien et bongo yo. Ouais, ça va bien. Voilà, mais quand on kobete ya biso a toza dans les États-Unis toza. Toza na Kinshasa. Nanda kuna biso moko
bokoki komona na bando ta la télévision na silisi pe na recevoir yo awa donc nga moko makam nazo kezo pesanga kanda nazo sepela nango ata mukite la preuve bilamba ko totandi yangwana balcon pe ezali bokoki monta nde ba mitu kezoleka nde to parke mitu kalibanda donc makam nyonso nazo ka kenake États-Unis bablo mona yoki wana en tout cas eza mensonge sur mensonge nga naza awa. D'ailleurs, dans quelques jours, Nakoloba, Makamoko, vous allez juste connecter. Très bien. Mais aux alliés, mes numéros dans Peso les KT, voilà pourquoi Batunion surtout Balobi que aux États-Unis parce que numéro les KT. Numéro nanga ezoleka, on a communiqué qui lobi na Instagram pour na bato baza na ba compte Instagram. Eza 0900 33 33 77 nasuka. Numéro nanga ezoleka. Et alors voilà, Nazana Kinshasa, si vous avez besoin d'informations, numéro on a dicté Yangwana Bokoki ko contacter à partir Yawana. Voilà, c'est que Yomoko Zoloba avec précision que dossier ya Moïse Mbiye et Zali nanu en cours nanu silate nanu pe justice à l'obali lobati. Et ça toujours en cours. Non, que justice et quatre likamwelo comment côté kolobaki biso tozui to négocier to voyager na ki États-Unis en tout cas franchement ezole kelanga non mi tuna so basala ki ngo heure nini nangonga nini ponga moko na yebe lo côté donc justice est toujours en cours tozo continuer na makambo wana tina suka na ba avocat non to changer ba avocat. D'ailleurs, tout ça qui déjà réquisition, il y a avocat, tu changé déjà avocat depuis hier. Donc, on a un avocat SK. Bon, on a barompé dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci. Merci, John. Alors, merci journaliste du peuple John Kabamba. Ndingo salinga surprise oye nandaku na moment oyo batunyo sto ba abandonné biso mais yo oye penza na surprise wana oye kotala biso oye ko vérifier vraiment ba source sûre naza nandaku nde za boye dans quelques jours en tout cas makambu et kobima ndetioza journaliste du peuple o naibike okozala wana pona biso pe o landela ba procédure nyonso naibike oza mutu moko très fiable. Non, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je pense que non ndenge toluka osa musala na ndenge ya kimia. Je crois que le dossier à Eliane na Moïse Mbiye le Kahika Boy. Bela batu baloba ki dossier Katami famille Eliane bazui mbongo baza na États-Unis d'Amérique. Bandeko nanga toza na Eliane awa. Tozo kaye moko mbote. Mbote. Voilà, bonne santé. Naza bien et bongo yo. Ouais, ça va bien. Voilà, mais quand on kobete ya biso a toza dans les États-Unis toza. Toza na Kinshasa. Nanda kuna biso moko bokoki komona na bando ta la télévision na silisi pe na recevoir yo awa donc nga moko makam nazo kezo pesanga kanda nazo sepela nango ata mukite la preuve bilamba ko totandi yangwana balcon pe ezali bokoki monta nde ba mitu kezoleka nde to parke mitu kalibanda donc makam nyonso nazo ka kenake États-Unis bablo mona yoki wana en tout cas eza mensonge sur mensonge nga naza awa. D'ailleurs dans quelques jours nakoloba makam moko vous allez juste connecter. Très bien. Mais aux alliés mes numéros na Peso les KT, voilà pourquoi batunion surtout balobi que aux États-Unis parce que numéro ezoleka te. Numéro nanga ezoleka, on a communiqué qui lobi na Instagram pour na bato baza na ba compte Instagram. Eza 0900 33 33 77 nasuka. Numéro nanga ezoleka. Et alors voilà, Nazana Kinshasa, si vous avez besoin d'informations, numéro on a dicté Yangwana Bokoki ko contacter à partir Yawana. Voilà, c'est que Yomoko Zoloba avec précision que dossier ya Moïse Mbiye et Zali nanu en cours nanu silate nanu pe justice à l'obali lobati.
Eza toujours en cours. Non, kutu justice et katili kamuelo comment côté koloba kabiso tozui to négocier, to voyager na ki États-Unis. En tout cas, franchement, ezole kelanga. Non, mi tuna so basala ki ngo heure nini nangonga nini ponga moko na yebe lo côté. Donc justice eza toujours en cours. Tozo continuer na makambo wana tina suka. Na ba avocat na? Non, to changer ba avocat. D'ailleurs, tout ça là qui déjà réquisition, il y a avocat, tu changé déjà avocat depuis hier. Donc, on a un avocat SK. Bon, on a dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci. Merci, John.